na bango. Comme on a déjà 12 ans ici déjà à déverger. Moi on a 12 ans. Et belé na kati pendia Kinshasa, soko tali pendia na kati Kinshasa, moi on a déjà 12 ans a déjà déverger. Mais n'attends kala moi na pour comme déverger papa nanga Alex azobanga même pas ba parents na ye na ndaku na kalezaki mama zo surveiller mwana azo surveiller ba dette règle na ye azo ye ba soki mwana komi déverger tonde ni chaque mois ba kenana ba hôpital pour na kotalisa bango mais lelo ezali subongo te donc ngana koloba ba jeune fille na biso lelo soki pe bazo kende mwa kotengama eza beaucoup plus pe ba parents. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Vous nous suivez partout dans le monde dans ce moment à travers votre chaîne Aurore Télévision. Abonnez-vous massivement. Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, et mon amsa, on a toujours pour nous servir bino à travers différents invités. Wapi, tous on a plateau na biso pour nous édifier bino na sujet au bossé trop. Merci à le boss Watesh Cool, là aussi je vois bébé Aurore Azouraï Bambo Tenabino, trop merci à Paola Schengen qui est à Londres depuis quelque part. Je suis avec Mama Peggy Alama, femme forte, ou à Pitozalaranne, et puis Tomé Kempe Kosolane, na si je vois Bungislim Lelo concernant la jeune fille, na ba vie, comportement, na bango, na ba différents coins donc dans la société, na bandaku, na ba institut, place bazo Kendegotanga. Pourquoi pas na ba église Tokosolana, Mama Peggy Alama qui je dis bonjour. Bonjour Maman Peggy. Bonjour Papa Alex. Bonne santé. Grâce sur grâce, hein. Femme forte, toujours en forme. Voilà Maman Peggy, c'est un sous ma casse à Royambayo, na plateau na biso mokolelo ou apita bengo to sur l'olympe concernant ba jeune fille aux maman, femme forte, ba mesana romono tango pesaka ba oedifiaka batu batala rabiso à travers Aurore Télévision n'engai to sur la propos ya ba jeune fille comportement ba jeune fille na katanda yo tant que maman ba jeune fille à lelo bazo se comporter n'engeni parce que éducation réputation ba jeune fille et comme déjà kobima ma beta que maman oki koloba. En tout cas eza penza moko penza ou vraiment ezo sala passe na kati ya société. Comportement ya ba jeune fille ya lelo eza penza pasi makasi comment la jeune fille moko azo se comporter bien lelo pour parce que msusu maman na ye azwa ki penza ton na ye mobimba ya ko éduquer vraiment mwana ya kolakisa nzela azaki déjà mukie comportement ba jeune fille na biso lelo ezo sala pasi parce que éducation est comme nango partout na nzela pe éducation ezalaka nanda coupé ba opération de mususu na classe poso zonde mususu et surtout beaucoup plus na université penza éducation université penza déjà penza pourri ozomona donc nanda ku mama zola kiso ndenge mususu na libanda pe ozo que se comporter ndenge mususu ezo sala penza passe ba jeune fille lelo bazo fingisa penza génération ya ba 90 wana donc kitati ba 2000 bazo fingisa vraiment génération ana makasi ezo sala pasi makasi na ba comportement la bango parce que ba jeune fille lelo bazana nu bana moko oyo ba lekeli no ba maman na biso ba boti biso na esprit donc makambo ebele o ba jeune fille lelo bazo sala ba maman biso ba sala ngoti so penza to zongi penza na makambo ebele ba maman biso penza ba vrai yuma ba mo ba boti biso na ba maman oyo ba kala wana ba vrai yuma koleka ba jeune fille lelo au moins jeune fille lelo moi, il y a peut-être 15 ans, à commis d'un mobali. Moi, il y a 15 ans. Mais ma maman, kala, tu vois, comme on a malgré qu'on bal avant, mais parce qu'il y a 4 ya libala. Ba yebi famille, yebi mobali wana. Après ça, bilo konyo so libala, bazana maman na katandaku. Mais ezandiri mona lelo te parce que biso lelo est comme que pour moi na abala déjà, il faut atteindre déjà âge à 18 ans. Ozomona mais ba na biso ba komi ko kende beaucoup plus ba komo kende mbangu vraiment makasi par rapport ya ba âge na bango
Comme moi a déjà 12 ans ici déjà à déverger. Moi on a 12 ans et belé na kati penza Kinshasa soko tali penza na kati Kinshasa moi on a déjà 12 ans a déjà déverger. Mais natanga kala moi na pour comme déverger papa nanga Alex azobanga même pas ba parents na ye na ndaku na kalezaki mama zo surveiller mwana azo surveiller ba dette sa règle na ye azo ye ba soki mwana komi déverger tonde ni chaque mois ba kenana ba hôpital pour na kotalisa bango mais lelo ezali subongo te donc ngana koloba ba jeune fille na biso lelo soki pe bazo kende mwa kotengama eza beaucoup plus pe ba parents parce que ba parents pe bazo sala penza devoir na bango malamu te moi déjà 12 ans ayebi déjà ba misombela alipa. Moi déjà 12 ans, et bien de misombela mafuta. Ozomona etinda mwana nini? Etinda mwana ka aki olinga, ko ero ki olinga mbala non sombele mafuta, au sombele lipa. Donc ba comportement ba jeune fille, ezo ça penda passe beaucoup plus na ba parents. Et ça penda ba parents msupe bazora bango charge ya ba na bango bien. Mais tellement moi déjà commis déjà na clique moko ya baninga oyo baza déjà na kobunga yepa comme ko se comporter kaka loko ya baninga na ye ozomona donc ba jeune fille ale soki bazo beba eza volonté ya ye moko pe beaucoup plus na ba parents o bazo tika pe ba laisser aller wana. Voilà, maman Peggy na landi ou bien quelque part là au lobby ba jeune fille alelo ba lekeli ba maman na biso na esprit mais ça na d'âge mo ba lobaka que l'histoire se répète. Et que vous allez cause il y a ba comportement au ba mamé belé ba sala yango zo rattraper bango à travers na nzela ya bana na bango mususu mama na bo jeunesse na tambola rapé ma ba pesara ba parents ni tout passi suite à ba comportement yango pe le zo rattraper pe ezo comme la bana na bango le lotebo. Papa Alex omoni ba maman abiso akala en tout cas bazaki penza bana mo bazaki bien éduqué. Donc maman soit kala bazaki maman bazaki penza na éducation ya malamu biso lelo ba jeune fille lelo soko tali penza description penza ya ba jeune fille lelo soko ta beaucoup plus pe na ba internet maman biso kala bazaki na makama ba réseaux sociaux te ba nebele bazo beba na ba réseaux sociaux eza makambo ebele bazo tia ba réseaux sociaux oyo mwana oyo aza déjà na âge tokolo ba mineur akotala ngoti mais réseaux sociaux moi na soza na Android na ye azotala o akoki kotala parents aza pe na tante ya kolandela ke ozotala ni na téléphone aza na tante na bana misu papa Alex abimaka te okapena mwana ndaku vraiment na parler mais kana kata ndaku wana ana makambo minene asala kana téléphone na ye ozomuna kana téléphone on ndo tala ba image do tina na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp ba Facebook ba Twitter ba biloko ana nyonso ezo mema penza jeunesse alelo na kati ya mabunga ezo pesa penza pasi ba masoka bazala ki bien éduqué parce que biloko ana ezala kité donc nga pena maman Peggy d'après nga maman Peggy na koloba penza réseaux sociaux pena pe ko boma pe jeunesse yango pena nezo sala makambo minene po mama biso kabazaki tout ton asie makolo ba mama na bango mama zolamba ya fandi pembe wazota mama nda zolamba mama zote ya zo tant côté ya mwana nga mwasi omoni boye boye mais biso lelo ba jeune fait le ba mama zo tant côté ya biso te po naza toujours kana réseaux sociaux na WhatsApp na mama so bandi ya omoni mama tikanga non kota boye ozomona yango pesa moko o ezo bebisa jeunesse d'après nga mama Peggy na yebite pour la conception la opinion ya batu misusu on est d'après nga maman Peggy. Voilà maman Peggy oloba qui peut les sous comportement ya ba jeune fille belé zo beba na université ezo ko éduquer vraiment bana bien te tobi ki université bana bakendara pona kotanga tant ozolo ba ki université pe zo bebisa bana ozolo ngo faire voir bisonini par là. Papa Alex eloko oyo mutu akoloba soko pasa na eloko ando yeba eloko wana papa Alex ngapi nazaki étudiante na viva na vie wana na yebi comment koza na université ba pasi na ngonde zalaka ozomona moi muso ko bimana ndaku na bango aza na ye moi malamu mais une fois kaka akomi déjà na kati ya université ekokutana na baninga moko ya mabe ozomona baninga moko ya mabe déjà ba beba nango bango banda kala ba rataki na bango éducation na ndaku PM sou bango mo ba se rebela na ndenge na bango na ba parents na bango ozomuna université eza penza place moko papa na ngai bana bazokepe ko bunga mingi kuna franchement la université eza ndenge nini eza que il faut brancher na cours oyo okatanaki siko oko brancher ngo ndeni oko brancher ngo foza na mbongo
fozana mbongo oyo okopesa po batio cote wana ou soit soki professeur wana sepeli na yo il faut obima na prof wana po batio cote wana siko yo yebisanga mwana oyo abimi na ndaku na bango mwana malamu akene université akokutana na kawana et surtout na mwana mwasi ope ayebi na yesu te aosani akomitika aluswati aluki mbongo akoluka siko mbongo soka za possibilité wana te poza na ba papa musuba autoriser ngo te kenga na tinda ki otanga comment c'est fait yo ke ko babinga ngonini ko corrompre professeur papa musuba kolinga ngo te siko akotala moyena kende ko aborder papa nanga ezate ça sera mieux na luka na ba effort nanga moko mwana kokuta na msuna papa moko azana na mbongo akoluka komitika po azwa mbongo wana ake ko brancher na classe na ye soki pe amoni ke professeur asengi nzoto akotala ke nga jamais pe na koki ko bandela il faut na pesa nzoto nanga pa professeur po na réussir na passer na classe mususu ozomona yango wana pe ezobebisa pe bana na kati ya université ozomona eza penda moko la mama likam oyo ezoboma penza enseignement oya biso na kati ya université papa Alex na oki koloba li solo o eza histoire vraie et salama na université moroka na Kinshasa awa ba o batanga na université wana ba koyeba li solo o papa bire papa atindi yo na classe yo kene koyekola mais influence ka ba jeune fille oyo tozomona ba comme na ba na université ba comme komila kisakenga nzaka mbongo nga nzaka la jeep ba comme ko sala likelemba chaque mois mutu moko achaka $100 yebisanga soki yo zakano na capacité wana oui ba sali muziki na université ba comme ko tia chaque fin du mois mutu moko $100 obimi olieli kelemba siko soki yo zakano na famille wana ya possibilité te o papa ko ko peso $100 te to fiancé na ko peso $100 te yebisanga ikotinda yo wapi tellement amonisko click ne atamola nango eza click ya ba fio bazakala mbongo azaki na choite yepa kota kili kelemba kokota kota kili kelemba ya liboso apesa ki na bien et comme ya mi balé jeune garçon ndé ko vivre no kaza ki na possibilité ta comme ko compliqué atalika bi simba ten jeune garçon to na fana et simba tenga université no bima pauvre akyo linga garçon mo konjo ni garçon na zana nganga ana nganga akomi ko vivre na garçon ana akomi ko pesa e bambongo chaque fin du mois pesa ke $100 atie na likelemba kaka bongo lokola mwana mobali wana aza mutu misala mabe sort ya mwana mwasi wana suka ki wapi na bambongo ya bandai ko pesa njo na bandai ko somba e salama eza histoire vraie et salama na université moko ana Kinshasa subitement na likelemba ya suka calculer ki vraiment bien ba ki kele bazo sisa pour moi c'est vérité que to sisa likemba to 8 personnes to sisa na moi a calculé que déjà que mwana era suka na zo suka so pesa mbongo il faut na sacrifier on est assez non ba prophétie de makina église avaye mo pe akufa a remarqué ki mo babilo moi mike pas jeune garçon na pendant que bande ko sala makamna bango ya bolingo bilo mo jeune garçon na zaki nango ye mo ko remarqué que jeune garçon na za mutu ya kisi mais lokola zaki na posa ya mbongo baninga bande ko tindika bango na koluka mbongo po yepe a se faire voir beba ke yepe aza mwana ya a continuer ki kana muto déjà découvrir ki ke aza vraiment malamu te suka nango finalité nango zaki na mwa ya suka era pesa ki likelemba wana mbikembe silaki mobala yaki ko sacrifier akoma ki penza ko bela ba parents bazo ba te ba kende wapi basala nini mais ba mema ki na église professeur ki ko bima ki makana mutu moko azalaka nganga pe batunaki ye omona ndenge nini oyokata ete lalika moko be ye moko pa relata yango ki amande ko mona mo babilo mwa mike mais lokola le salaire du péché c'est la mort lokola pa liaki mutoki ya nganga wana ememaki kana liwa ozomona donc ba jeune fille à lelo en tout cas bazo memama beaucoup plus na biloko o penza o eza nango vanité de vanité. Donc, si on a dit bien, maman Peggy na université, ba fille belé, ba zobé, ba suite, il y a quoi envier. Et puis influence, donc influence, il y a ba camarade ou ba zokuta na bango belé, kozanga koye banzambe ndengo lobaki et puis non manque à maîtrise ndé ezobé bisapé, ezamoko ezobé bis éducation ba jeune fille. Mais ceux qui peut totalement na église, tozo mona pe belé ba fille pe na église, ba zo se comporter ma be suite ya ba biema na bango. Ba koti marambo ma be na église ko lingana na ba pasteur. Nous sommes à la suite, à la base à quoi? Il y a comportement ba fit na église ko be babon.
Papa Alex, omoni mutu ba pasteur bazana pona kolakisa biso nzela. Baza banzambe te mais to mona kanzambe à travers bango de balakisa biso nzela. Mais soki bango bakomi suko détruire biso. Eza penza pasi makasi. Pour ser na église yo ozo ya déjà olati sexy. Ozo séduire déjà pasteur. Aza mutu. Baza batu bana mai na makila na nzoto. Ako kweya. Ozo mona. Akwei bokwei na ye na kobo. Eza pasteur tene muta sali péché. Eza yonde muto sali péché parce que o memi mo sala nzambe na kati ya kobo. Donc yeba ke plus tard makambo yo sali na mosala nzambe e ko rattraper yo plus tard. Soki yo te génération na yo. Ozomona. Donc église penza e komi place moko na ebité soki na loba nini. Donc tozoyeba isusu te na makambu nyonso ya mokili o na église comme na ka esika moko po na nga mama pegi po nyonso to eza na kati ya mokili yango pesa na kati ya église so to kuti ba chete to kuta ba chete na église so to kuti ba femme mariée oyo bazo sala ba diter to kuta ba na kati ya église donc église comme na place ko ya kobunga donc ebungi penda potopoto ko titi na kati ya église donc différence moko ezate o bazo servir nzambe na ba o bazo sala na mokinde to lobaka donc bango nyonso na ba pasteur na ba musicien na ba to nyonso ba bunga na bango kala donc bango so bana mona kati ya poto sauf exception ezanga raté exception ezanga raté ba pasteur o pe bazala bango o bazaka toujours fidèle o bakangami na nzambe pe bazana bango mais ce côté la majorité penza en tout cas beaucoup plus ceci ba bunga na bango ici ba bima vraiment. Voilà, maman Pegito qui est vraiment la soukato courir derrière les temps. Mais fort nini ba parents na biso lelo ba ki ko sala pona ko garder ko éduquer bana na bango bien que ba bunga raté na banzela quel que soit milieu où ba se retrouver na. Papa Alex, omoni éducation e bandaka mwana za de muki. Na kiko ko loba kuta éducation e bandale maman memi de mwana libumu. Pour la bomi mwana libumu ero loba déjà maloba ayoka. Moi na kati libumu ayokaka donc nzeto déjà si etengami donc pour na ko adresser yango eza vraiment difficile donc ils sont déjà muto atengami wana comme isko para nzambe wana comme isko nzambe moko akita abenga ye wana nde sava mais so comme yo mama ozwa lisusu mwana wana eza vraiment passi parce que erazaki déjà mukie au dévia qui est déjà au coca qui était si qu'on est déjà commis déjà majeur bongo aibi déjà ma bena malam papa Alex yebisanga est-ce que vraiment ça entend yo coca sous moi na bongo on est comme ma tata nzambe donc papa Alex quand il ndek koloba moi penze kuma mu ya église so déjà moi déjà nanda ko rater éducation na ye donc imutu oyo akoki lisusu ko rattraper éducation ya mwana nana eza basali ya nzambe donc basala nzambe pe basunga biso pour na éducation ya bano déjà ba rata na bango éducation na kati ya ndaku mwana nana aye déjà na église azoya ko sambela nzambe yo pasteur déjà au remarqué que mwana oyo aza déjà mal éduqué yonde papa molimo il faut osala pe devoir wana ya kotangisa ye makomi ya koyebisa ye mwana soki azo respecter ba parenté aza mwana moko ya kobunga déjà ozomona donc na kosenga beaucoup plus na basali ya nzambe pona bato nyonso déjà barata ba éducation na bango ba pasteur bo sunga biso pe ba mama o déjà a mwana raté éducation yo en tant que père spirituel sunga penza mwana ana na kolendisa ye na mateya ya nzambe kolakisa ye nzela parce que o no tozomona na se ya moi oyo ekotikala nango eza nango pamba donc basali penza ya nzambe bosunga baboti ba parents nyonso o bazana bana bango o déjà barataki déjà éducation na bango po bana misupe bazaki na effet envoûtement maman aza bien éduqué papa aza bien éduqué azo éduqué bana malam po to mona kana famille papa Alex okobota 5 enfants mais ezana moko ka obima na ndenge na ye ozomona maman azo lakisa mwana nzela mais lokolo déjà zaki déjà na effet envoûtement pe na influence ya ba camarade ya mabe o déjà kota ki na nzela wana abungi déjà. Tout ça, par exemple, mingi a ezake papa moi que papa za pasteur mais autant lisko moi na ya pasteur donc aboti bana 5 na bana ni onso 4 na bazabie ba osela nzambe mais moko na kaka za mal à la tête ozomona biloko monsieur eza
ba ninga o ya tamboli na bango biloko comme ça ba envoûtement ozomona mais siko mutu abongo akimi na kati ya église et comme siko devoir na yo pasteur o sala devoir ya ko encadrer malamu. Donc on a koloba na kosenga penza beaucoup plus na basala nzambe ba sunga biso na bato déjà ba perdre éducation na kati ya famille. Donc il basala nzambe basala musala wana. Voilà, merci beaucoup maman Peggy to komi vraiment na suka. Oki koloba nini na batutu balandi biso et puis déjà le 30 juin déjà ça annoncé marche de santé pour se préparer ndeni bino ba femme forte. Papa Alex, avant na loba makambu ya le 30 juin na koloba vraiment boye pour na ba jeune soki tozui Ecclésiaste 11:9 10 pardon vraiment okoki ko excuser nga longa pena ko tangila bango po ba comprendre yango na kolinga ko tanga yango. Ecclésiaste chapitre 11 verset 9 à 10 elobi boye. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ozomona. Donc kotambola nitozotambola kati ya mokilo toyebake jugement ezali. Lelo tozotambola tozana papa, tozana mama, toboti bana, tozana ba relation. Mais le jour oyo yo kokende kopema na demeure na yo ya suka. Okokende wapi? Okokende wapi? Yango eza passe nazo sukisa. Tozana sa moi oyo, ozana souffle de vie, ozo vivre la vie en mieux. Mais sache une chose, que le jour où tu vas mourir, okokende wapi ma sœur, mon frère, tandis que ozo tambola na bo jeunesse nyonso, ozo sala okoki ko sala mais ozo bosana que jugement ya nzambe ezali. Pe Bible ezo bana biso na douce que vanité. Donc nyonso ozo sala ezango pamba. Onos to mona kamituka ba voiture ezango pamba ekotikala. Yango lenga kina pesa comme conseil na ba jeune. Pour la marche na biso le 30 juin, en tout cas, nous continuer toujours kozo bambongo pour na ba polo ne to baki que to za juste na besoin kaka to baki paf na biso za ka $10 na $10 wana polo na yo izana kati ya marche de santé kolia izana kati komela pe ezana kati tolobaki tokokuta na kin marché ya banda tibango awa tokuta na banda tibango na kin marché tozui tout droit ti maison mbungu tout droit tokomiti na Kwado à partir ya Kwado tokoti Prince Yangouma tozui Prince Yangouma tout droit toleki Saint-Luc pusani mwandambu okomona les Swisski place tokofanda na restaurant ya mama Lisa en tout cas na pesier vraiment bambote sika ezwamiye dans les 30 juin vraiment maman nyonso azana posa ya marche ya santé ou ya sala sport kala donc ba femme forte bazawana ba s'organiser déjà tozana posa na bino ba mama ba papa pe bo soutenir biso bo ya vraiment et ko sala moi bien donc pour na programme il y a les 30 juin ba femme forte yango wana. Voilà, merci ba dédicace rapidement sur Gezali. En tout cas ba dédicace nangai, en tout cas, je voudrais vraiment amplement remercier la famille Samano, la famille Masipa, sans oublier la famille Libébé, particulièrement à mon papa John Samano, à ma maman chérie Mati Masipa, sans oublier mon tonton Eric Laji, mon tonton que j'aime beaucoup. Talara tonton à soutenir Penza Lekine, Penza la Marabo marche. En tout cas, merci beaucoup tonton Eric. Na bosanité les femmes fortes. Ba maman o Penza bazawana, o Penza ba ebi vraiment ko gérer bandaku. Na pesi bino ba kuku na bino, to kutani sou na réunion na biso. Il y a moi ou avant le 30 juin tous en réunion na biso ba femme forte na pesibino penza ba mbote bo comme ça fait ba mbote nanga et pas ba papa. Voilà, merci, c'était la maman Peggy Alamba Tumeka pe ko solo par rapport au comportement
Yaba jeune fille Nabiso Yalelo. Merci à l'équipe technique, tout eux accompagné Lelo. Merci à notre DG Watesh School. Merci à Maman Safi Ilonga, Papa Eric Bikembele, Yunisa Isabella, Micheline Zitissa. Merci à toi encore, mon vieux leader de l'air, leader Grand Z, Eric, Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.